mais na makambo animation comme ko tambriema po bino mo bolingi soko bolingo ko simbango te animateur au moins ça ba animateur ebele ya ngiringiri ba grand bazar ba petit peu bazar animateur muso pas ara na ngiringiri ebino obwaka te mais ngiringiri tellement bana soutien makasi ya ba star ba ko bimise na orchestre mo bani pe rombuye Mikolo Brassard eza na njili Brassard eza kuna te ezali bilamba ya ba flamand ba costume ba tekaka na tombole za na ba bara lobeso prezabi lobeso yo comme juge makambo no lo bana ko sate kini mobimba poto batalango mutu babenga comme juge akomo juger na mabe oui lobeso ponanga na deuxième équipe animateur moko boye dongi ndera c'est payant petit le pelo to mon appelle boye koka wenge ba costume ba tekaka na tombole za na ba bara même yo soro payango mona costume ya na bara na compagnie oyo zala ki to ki deuxième animateur au changer compagnie oye compagnie mususu deuxième animateur comment ba ko chayo zala capitaine animation na rata Congo promo est-ce que na fane Ralph Ngindu est-ce que na fane est-ce que na fane bien donc voilà bana Congo bana Amerika bana Europa Asie Afrika Océania ndeto ba Australia biso tout scotché kotaka na net Congo promo information tout mais fin fond et ma village ozo avec l'ingénieur des ingénieurs l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Ralph Ngindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston et Massachusetts. What a plus, what a navi boss life. Find out the best African news on www.chansonpromotion.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Voilà, merci très chers amis téléspectateurs, merci à vous qui êtes toujours branchés en train de suivre cette émission. Merci également pour la confiance que vous continuez toujours à nous faire. Je crois que aujourd'hui nous allons encore recevoir pour vous une fois de plus un artiste et musicien bourré de talents, puisque dans l'émission tu as un talent moins ébélé. C'est-à-dire un artiste qui a ça déjà tant ébélé dans la musique. Vous savez, un artiste qui a eu à faire danser toute la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs. Un artiste qui a eu à bouger Kinshasa. Je pense que personne ne va me contredire. Donc, M. Castro, M. Castro Oboyo, quand on a Linda, Mabina ya Castro, petit générique tout vendo que pas Newman Dakumuda, donc les lots au hasard. Frère Christian Kimbukusu, Watika musique à mon qui la comment n'est pas ensemble, à comment ressemble là. Donc le lot tous autres quand même banana au Watika, Watika na balabala to éviter suko bana ba comment ko évoluer ba miso kota kotoyo, ba miso koto yé peut te ba remarquer Castro à côté maison mère. Mais le lot to quand même to juillet. To sur la penaye, de monde quand même to yé malamon bamba wa garé ka pemeni pour tous atteindre tout sur la naye. Mais c'est Castro Boni. Malamu, santé bien pena. Kitoko makasi. Nende nozo kanate. Nazo kanate ndeni. Nazo kanate puisque tu te dis que non après quand même que se convertir au papa na buna a changer qui n'est quand, c'est-à-dire a tiki ne maramba mokili à côté pas na Nzambe. Tozo yo ka le sous-souté tout. Nazali tozo bunda. To bunda. Tout ça, makati kini tozo bunda, tozo beta porte. Par-ci par-là te. To beta ka place moko. Kuna soko beti. Patron pena ya compagnie wana azaka sensible soko beti ya sensible otala linda za wana peut-être na rose à sauver quoi. Mais quand même apparemment nouvelle autant besoin quand on ezala non ndenge ni kito izoto mais quand même on beta biso pe moi le solo malgré to yoka pe pa bato misusu et puis pas na emoko mais comme la bino ndenge na matoi comment na que non bobeta bozana na production et après lobby nango président à se convertir à yambi sur le col à mon konzipe mobikisi. Kozuyamba Yesu etant que mokonzi pe mobikisi pa ya ex-patron nanga Dakumuda Newman frère Christian et yaki mbala moko te nde bat ba okanisa ezui moi temps leader abande ko luka président luka bia magic nani na rotike l'orchestre
Ponga fona sa makambo mususu. N'était pas dans la position magique Linda Castro na yebagi déjà que père a dans appellation morobo spirituel. Pour ceux qui tozana ye en coulisses mona magique nga biloko na lingango soute nga ifo boye nga fo dans appellation na ye. Donc pas ya ba fan ya Congo ou ya ba mikili neti dadi mafungo akotala pe boye mais neni ni président d'Akumuda ko mi frère. Dadi mafungo ko regretter. Mais pas na nga magique na regretter te. Pour na yebaki président bande dago loba nga fona tika nga fona sambela donc azali dans appel deux appellations. Ils appellent makambo yo ya nzambe pena. Donc vie azali dans appellation déjà nzambe ke fois kende ya sa musala ya nzambe. Ba musicien na biso oyo babande kozala trop na président bayebaki ke ye boye mais et ça dit que toke go beta concert na la Zamba na kermesse de la paix na pesi le roi de la forêt mbote mon vieux boss patron donc toke go beta wana ko beti concert et sili lobi nango na tongo via simbi bible ne ya Gaya oh ya Gaya bible ya sika donc abongisa kiango déjà to beti lelo lobi nango via simbi bible na vanda bna boy oh na mona Canada ebenganga tonto Fari to ndeni ni majiki tozolanda émission moko boy awa pona palais courir zagite groupe pe betizaki tolanda émission moko boy awa boy kala mingi te Shabani Kalombo abengi mais ndenge nini kala mingi te babengi benga ndeni ni président boy nga habité na benga na tuni na benge na tuni singa oh mais magic yo yebiki nga nkolo abengi nga yaka to sa boulot ngana bia te tata c'est bon na roya to sa boulot na kendaka pe kota la presse l'église na place à sambela kana na kendaka wana pe na koti pe na sambeli na tata mingi ya pe sera conseil. Mais aux autres la paix que non ate za pena nzela au presa salaki moyen to paniquer zate na PCP mbote place azali président d'Akumuda Newman frère Christian petit nom magique Linda Castro na PCO bambote vraiment mais magique tant botikali quand même siko pour na bino moko bana na orchestre boza siko décision ne mwana bendana mutu na mutu asala chemin na e tonde bon biso donc totikalaki na orchestre wana pour na minute on aza souté mais tango totikalaki na ba massa et ça qui pena moi passe mais ndeni négocie na poto aki en plein voyage faki to ke beta Zénith bana kini ba ebité donc to ke no beta Zénith bien président d'Akumuda Newman to ke beta Zénith boy ba GPC mobile ba venanga Feli Mandombo benga bi mais magique mais yo falaki yo ya na peso numéro ya ba grand frère ya ba massa nanga bazakuna tellement tonga to le canon na Jubek venanga Gaspard Beyo kwa bengi nga bima mais magique ndenge nini banini mais Zénith tango esali mobulu en plein studio to bimisa mbutu en plein studio to bimisa mbutu na vanda boye na monivie o na ototanga venanga Feli Mandombo elinga Koli 23 kilos Shabani Kalombo Shabani Kalombo 23 kilos toka mobali ya mbinga ya pembe 23 kilos nakata lemba grand prêtre Shabani Kalombo 23 kilos no petit o mondengo zo ya kotoyo bilamba na bino akini fotikango fo mema oyo betango kote wana après tout à la bo Zénith ezati mbutu koti pe effectivement mbutu to beta déjà disque to silisiango mais est-ce que mbutu créer no pe mbutu et créer pe mbutu et créer mbutu na émission mbutu et créer mbutu to sutuka boye d'Akumuda Newman bien Bible Gaya ya sika combien fois Christian mais ngana na o adimi apesa ngai abi magique so lingi ngai zo boro landa ngai mais Nathalie Linda Castro mais patron na Bible Gaya Shabani Kalombo apesi nga 23 kilos à forme Gaspard Beyoko abi petit foya koto dongi nga mo Nathalie Bible na forme na bonini Nathalie Boete na bendaki na nu Bible na ngai na ke nango palais après na zui ba forme na ngai vous comprenez na bendi Bible na zui ba forme na ngai
mbutu tobetaka ngo na studio Ndiaye et pas Jupe Kiss assistant Pino Sebi Denda vraiment boulot les gars kitoko même Jupe Kiss otala mais ndenge nini boy mais tobetaki boulot les gars kitoko makamno c'est les gars pepele mais vieux à stopper donc mbutu et pesipe mbutu de pesipe désordre totiki donc toyokanaki na ba master aloko esali boye to kumbela mouvement toko tikate tokutanaki na ba massa ba double CD ba whisky solo po double CD alongwaki déjà tanga talia ba massa na ye na ba petit na ye batikali atali boete fona ya po za bord na biso vraiment double CD ayaki to sanganaki to landeli bord to landeli yango nga etake voyant natalaki encadreur na biso dakumuda nyuma na zate sko nga linda na tikala na bayaya et simbate nakende et pas ya papa Kulutu le roi de la forêt grand prêtre prêtre oyebi to ndimaka moyebi yango te grand prêtre papa natali pena boya te papa Kulutu le roi de la forêt na beta tour na la zamba bana kini bana poto baebi bana kini tout baebi o baka na la zamba macaron nga numéro 2 et que musicien moko boya loba te macaron nga numéro 2 donc na bimisa daba document ya boulot ya compagnie na ya na bimisi ba document na ngeza macaron numéro 2 na ye na sali ndenge zalaka avant Noël na salaka test sebondo bazalaki double revolver miel de son na minute akomi nango 4 donc 2 aboye na 2 moko ya suzu na kuzu na salaki boulot mais après azaki te après azaki libanda ti match na biso tobeta na Congo Brazza wana après match wana après zaye na landeli pe boulot Nicolas podium mercredi na matin avant concert il y a 3 jours mercredi na matin na sali test na nga normal malgré obi wenge bakota ngo na PTT batebele baokanisa linda soki na ye na wenge na koko panzana soki ndeni te wenge za PTT wenge songo ye fo beti mutu na beton ozongi beti likolo na terrasse na sali test na nga mercredi jeudi président Nicolas podium avec ambulance yaka bosaka na siko na ambulance na saki test na petit mot bo CPI ambiance yaka CPI yaka lobeso yaka to betana na bango likolo do ya pena ba bengisa bango nyonso ba benga bango ambulance yaka lobeso yaka CPI yaka to betana bango to betana bango likolo lobeso prezabi lobeso yo comme juge makambo non lo bana ko sate kini mobimba poto batalango na TV baebi mutu babenga comme juge akomo juger na mabe oui lobeso ponanga na deuxième équipe oui mais lobeso yo zo boire lobeso za non na ayebi na ye ayebi ke oyo ala mystique na ndenge na ye ondo to saka bulo muna mutu ada ndenge na ye ayebi ke o ala misiki mais atalia o soto bito banda emba moko boye ta musu ndenge pues ayebi se lobeso mana poso pour animateur moko na première équipe moko na deuxième équipe pues azongi sima le roi de la forêt bi ye alingi jeu d'ensemble alingi tozala bien azongi na sima hôtel lobeso lobi nini pona ba lobeso prise na poni CPI animateur moko boye dongi ndera c'est payé en petit le pelo to mon appelle boye okoka wenge te biso balinda to na ba solo ba wenge to na va na Feli Mandombo boye opesa nga solo wenge vena nga Yvonne Mandombo opesa nga solo wenge mais Magic avant de continuer puisque tu as vu quand même ba te belé ba ebi ba œuvre yo sala mais tout ça on a besoin quand même ozongi sabatu na image na yo ba biloko na yo oyo sala déjà na série bena ya La Vignora série à La Vignora première cri nanga na beta ezali na affrontement na boaka mais na bakiro na boaka wana kombo frère Christian za na kati so na beti yango déjà il a commis déjà frère mais so na beti to sala ndenge zalaka
Nyumane mama dile Nzombo na matembele Nzombo ale peyeke meyeke o peyekete o meyekete Taye mama dile Nzombo na matembele Nzombo ale peyeke meyeke on a premier bord na frontiment to bundi na ye na Toboyi Bojoba. On appelle Makamunde Siko Bandit. Oh, mais un film bandit. Oui, il y a des animateurs rebelles, embrouillés, mais il y a des œuvres. Ça, c'est bon. Pour abini sabana kini, faut boire à bêtise. Ceux qui n'ont pas une chance, les rois de la forêt, Zwinga Pena, pour Melisanga Miliki, ala tsanga ba couche, il y a un film fort na Congo. Pour animateur vision na bango, pour abini sabatu, faut boire à bêtise. Fabara masolo ba nini po abinis na yena Toboyi Bojoba yambala oyo toko beta na nzoto bena mboma marketabu position de Yahoo linda 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 mabina ya Castro Sidoni Matole avanda kana mozole Asukola kama ya pembe alataka ndeba pata kunya kunza stringin talaba mama stringin stringin Shabani Kalombo stringin Gaspard Beoko stringin le petit poisson qui nage dans l'eau Nager dans l'eau, nager dans l'eau. Les petits poissons qui nagent, Azo magique. Nancy Momba wakafwe. Talaba mama, Yasika. Wakafwe. Ban Afrique du Sud, du Gaspard Beoko, Sika. De Kenena. Masumbu Kubiju Sumba. Mouvendinga Maître Senghor bang Ah zalobe ya zalobe bongidi bakidi hey papier mi nkati otu didi kuna antio yamangao na leli Brino dika kenda yamangao Yamangao Poso Magique Yamangao Christian Zolana Dave Mbetenge Nzakutula mu pepe o Mbetenge Woyi mamesia Cheche Yokakuna bonjour Mama te kanga bolingo Boni yo kanda boy Mwana moke atelemela mokolo te botika ye akosala eloko te donc ata batelemeli bato babi mwana moke atelemela mokolo te botika akosala eloko te awa sikoyo nalingaka koleka te na yoka souci fort souci ani raisonner dibara obe dibara ouais nazo pas dibara po awa toyemba ye sala nga souci na raisonner vient na eloko te awa sikoyo nalingaka koleka te na yoka souci fort souci ani raisonner dibara obe dibara ouais nazo pas dibara po awa toyemba ye sala nga souci na raisonner vient na nga ya base e dibara balingi bawanga na yo mokonzi na bango betela biso mokongwa nkoba tobina liboso sima asima ye asima ye yalike bongo asima ye eme la China Franci Bimacha ok charge maintenant l'animation charge dans l'animation mais charge yango ya buzo bate c'est tout générique on est bêta générique on a charge peneza ya buzo bate po tango to salaka ba
bakri wana po koya nango na orchestre au travail déjà netinga mingi na kova na Pekos mokonza kiimbi novandi na epeno ka Pekos pena habite linda boete boye mais entre temps ezana ba animateur musu bando ya pe kiimbi wana oui animateur moko boya bosanga déjà na ciment apanza apanza wa animateur mode ya panza awa na kiimbi wana ayaka na na kiimbi mais Pekos atala rega boy Pekos atala rega boy panza nga na FC Massa moni makambo luki na ko beta o makofi mais bien. Mais tout sur la maison mère avant de continuer à dossier à maison mère les lots animateurs babimi et belé tous les lots mko bapesi au brassard oyo ne moto abini sina ebite yo animateur nyoso to na même yo ozolo bapeni ni puisque fandi pe calme et ta moto to to yebi liboso simalinda linda oyo za babiloko beta na mboka oyo po elongwa na terrain za la problème makambo ba brassard wana moi rolo bango ezate venanga mairie akei venanga matete vpena na matete na nunga na 9A na studio A venanga mairie makambo ba brassard wana ya ndeni na pesi Bill Clinton Macintosh Spawn Mbote on dit maïga prêté à part ba fanti Bill Clinton Macintosh Nsengu Kudi Bende hein eza na tanku tuteo na bimi linda kala na pa do a Congo na ebike prêtre na mama animation na pesi Bill Clinton Mbote na pesi mère Nathalie Mbote na pesi Balifanto na etu Mbote mais na mama animation comme ko tambrema faut bino mo bolingi soko bolingo ko simbango te animateur au moins eza ba animateur ebele ya ngiringiri ba grand bazar ba petit peu bazar animateur muso pozara na ngiringira ebino obwaka te mais ngiringiri tellement bana soutien makasi ya ba star bako bimise na orchestre mo bani pe rombuye Mikolo brassard eza na njili brassard eza kuna te ezali bilamba ya ba flamand ba costume ba tekaka na tombole za na ba bara même yo soro peyango mona costume ya na bara so na compagnie oyo zalaki odaki deuxième animateur ngana mutu a guerre deuxième animateur oh na compagnie oyo zalaki toaki deuxième animateur o changer compagnie oye compagnie mususu deuxième animateur comment bakocha yo zala capitaine animation na rata Congo elongwe déjà kitinjili puisque ya madom ezate wana eza ba aventure eza ba théâtre ya madoso matie na podium banda 20h 4h robeta concert ado yo zo boya madom oh baba petit na bisoti so ado tala ngai bige wana position magique Linda Castro papa e na chasser au malala mikombe les démons bayebi eza pona roloba pona nini te même Fabrigaz masana ngai petit nanga leader président ya orchestre wana place ya Madoaza omotere boko pesa pe petit wana ya Mado mutu mabe akoki mabe président na ke côté mobo donc pour na il faut travailler non mais faut président na ya kotsa e boulot donc ma solo kuta petit ngo na ebité bino ba journaliste bolobi sara ba tubiloba loba mais là toujours on dit bien que ba petit wana ba yebi na bango ko bwa kate par rapport à ba petit mususu ba tamiki assez Magique, ça va tous on a siko na dossier maison mère quand même to ebi ba générique et bimi. Vous comprenez? Ba générique et bimi mais oyo ya maison mère. Yo pesa bango na côté na no bango na no avant voir qu'elle se logo yo ya maison mère ya sika. Côté na no générique ya maison mère. Générique à maison mère. Ba générique à maison mère a danger webi. Il y a danger. Pour l'animateur, il y bien. Oui, bien. Il bien. Il bien. Et si vous avez la générique, comment on appelle espace sur Magic na nyata qui a l'ingéza la bien. Kolongola espace ya mututende babwa kiwana. Ngaba baksela ngande. Monde babwa kiwana na générique na bango be. Babaksela ngaka. Okozaneti. Mwana mwasa memi bebe ye wana yo.
Mwana mwasi amemi bebe ye wana alati liputa akomi kosala baje na bebe alati liputa akomi kosala baje na bebe abwaka bebe likolo liputa ke na se so liputa na bebe olokota nani ça vous réponse puisque mon tour. Oh, mwana mwasi amemi bebe alati liputa siko osabaje na bebe nde baanimateur baosabaje na animation. Oh, on charge animation pour ça. Baosala baje oye moko le roi de la forêt akokosala ke abi baanimateur nyonso bobwaka te ye moko abwaki mpa binisi mokili okomprendre abwaki mpa binisi mokili me soki bazwi yo batie yo wana soki bazwi yo batie yo wana mpo bimisa mpe bacapacité ti donc baanimateur baosala baje na bebe bebe eza animation omoni animation eza bebe donc fo batela ngo nde babatelaka bebe yo memi bebe me osala baje olati liputa ntango abwaki boye bule na mama peno bavindok ntango abwaki boye mpo aza ser moko boye na quartier bapesa respect ser wana azalaka bien banini nde système makine ekoma ya kolomba banini esalaka bien me ya memi bebe abwaki bebe likolo na biso liputa mwana mwasi amemi bebe ye wana yo mwana mwasi amemi bebe ye wana amen alati liputa akomi kosala baje na bebe abwaka bebe likolo liputa ke na se liputa na bebe nobolokota nani ye bazwaka mwana bongo yangiama ye bongo linda ye bazwaka mwana bongo yawera ye mwana mwasi amemi bebe ye wana yo na simomba amemi bebe ye wana alati liputa akomi kosala baje na fantôme abwaka bebe likolo liputa ke na se liputa na bebe Voilà, mesdames et messieurs, il est très mystique comme son nom. Donc, Magic, je crois, tout pour ça, normalement, côté ya Karnao. Pour tout temps vraiment au sol. Puis, tout le bail qui est, tout ligné les lots au loba. Puisque c'est lui qui non, tu es belé, vas-y, temps, il y a Koluka, effectivement, aux Awapi. Mais je crois que, Bazo doit dire, détail par rapport aux Osala. Donc, merci à Dadi Mavoum, Oazolanda Bissou. Merci à Landou Mouzing en arène. Mbote Belesco Zolanda Bissou. Charlie Confort Charisme. Le vrai et le seul mannequin de Paris. Topesi Mbote Belesco Zolanda Biso. Tu as dit que la première dame d'Italie Zolanda Biso, Baby Ngouma original, Mbote Belesco Zolanda Biso. Voilà, donc je pense que nous allons continuer notre entretien à Magic Linda. Tu dis quand même tout parce que ma crie qui toro boé na maison mère mais crie on est quotité. Est-ce qu'on aura peu de temps et qu'il n'est pas au Rokutanana au Solana puisque tu es bio aux artistes au lelo, on a son lot représenté par Batoté. Ba générique au Sala et Simba. Donc tous hommes on a vu seulement personnellement aux en a pas vraiment qui même à peine à maison mère mais na batterie à boue. Est-ce qu'on aura peu de temps qu'on a peine à 20 sonnes à 20 sonnes tout sur la paix moi puisque ça patron là. Oui, excusez-moi na terme patron à grand patron za le roi Nzambe. Nzambe bakutana na eboete. Pour banana Ange Gabriel. Obeta ba Maria Losako. Otondi Gracia. Vous comprenez? Dans le roi de la forêt, grand patron, il a été na Linda, na Bini Sakamokili. Le roi n'a pas eu boulot na maison, mais na yamba, mogo, presse. Yazali, le bon berger, a ebine nini ya ko encadré. Po eza boulot na e ya mesana. Le lo so tali ba star rebelle na katakini ba bimeli na wenge maison mère. Et un orchestre mon côté, au ebimisi bastar, logo la wenge maison mère. Ada mutema munene. Ada mutema munene nga moku tunakamwa ndenge nazalaki pa ya ex-président nga Dakumuda Newman, frère Christian, toujours le sambo. Nalikuwa podo na wera pena Linda. Simbanga pena. Ebi wera simbinga. Joua on a les gars diarrhée na palais. Oh. Asimbinga ina na simbinga te. Na mona kaye
na yebi roi de la forêt na simbanga te sko bule grand animateur asimbinga pe na chenga na liboso linda pam bana kini wengeza pasi na kokate roi de la forêt bilinda nana posate otelemaka nana posa beta leka zonga kuna na zongi lisubi na tali asimbanga zonga pale diarrhée et puis diarrhée wana tora na raisonner kana beta la momi nanga lisolo nabi net match obige nyama simbinga liko podium achenga liboso na micro diarrhée mbama webi biso na système akini faratumu ezaka sutege na kendega système te po nalandeli biloko ngo na pobo na monika bilo mo désordre na yo comprendre que te dangu ya nsone moni bana kine belé to ba musicien bana la samba ba roloba mais linda zoloba mangamba wenge na nukutu sondeni te na loba na nko mais confirmer bango est-ce que penoza na maison macaron nga numéro 2 musicien nyo so ya na la samba ba opese numéro wana te eza numéro ya Linda Castro poisson magique macaron nga numéro 2 faut tout na chef ya makambwana Olivier Mokonzi zoya yo yango wana Olivier mutapesa bat macaron jamais roya batekelo macaron ya linda bo ezana prité par rapport ya Yemoko Mokonzi Olivier Moutou qui para makambwana ebikete on a repéré numéro kingani ngana doit numéro 2. Voilà Linda, je pense que nous allons nous séparer donc nous sommes en train de dire un grand merci à Guy Foukiandi les cadeaux de Paris donc motema ya Disha Kalambi te pese mbote belé skozolanda biso bandeko tout au bolandaka émission et alors donc vous qui avez besoin aussi de nous soutenir donc je pense que toutes les portes sont grandement ouvertes boya donc tout ça la rendre ngezalaga je pense que tout cela toujours na maramba bien mais tout kabonaka même tolingi to kabonana na Linda temeka un peu ko kabonana et puisque tobi tolinga juste tozo détail par rapport na ye est-ce que réellement côté maison mère toi côté mais bozu déjà quand même ba détail macaron na ye numéro 2 donc ça dure aza membre effectif ya groupe Wenge Musica maison mère je pense que tozo kabona Magic Linda to kabona même ozana ba te belé pe bazolanda on a poto mokili mobimba mais quand ne ezala kaka donc on a tikelo micro au pesa bango mbote talaka ce qu'on a pesa bokonzi yo remercier batu ko baza ko ba soutenir yo puisque tout le monde quand même mutu kezaka ka to éviter ceux qui likambango nini nana soutenir yo donc voilà donc je pense que tout kabona mais ka ko remercier batu ko Holanda ouais ba remerciement nga na pesi et pas ya les rois de la forêt Big Boss Yangiama ve na ole la boulot venant la boulot. Batbabi Linda Castro a remis chômeur pour frère Christian comme frère. Vetande na leli. Na eli susu. Ya Noël na leli. Na ebiga yo fungola rage. Yo pesa rage ve. Pesa petit na Linda Castro G. Boulot kitoko. Na pesi mbote na tonto Fari Musika. Na Boston na Canada. Na pesi Mosantu lisusu Tati Polo prêtre 3 fois saint na pesi mbote na net mat na pesi mbote na Shabani Kalombo na pesi mbote na Gaspard Beyoko na pesi chef nanga Sebondo mbote na pesi double revolver ya komi nango 4 donc 2 ans na maboko moko koto nazo lela bana wenge bopesa nga bana manzaka bopesa nga Linda Castro nazana nyonso tu boloba na osala tous les sortes à cri okoka neti tokoko pesa neti elo moko arche de Noé banini mais le temps toujours le besoin donc apesi bana kini no stumbote bato ba soutenir ba musicien boya pa Linda Castro to potana to salage na pesi Eric Moba 9h à 17h yai compteur à 0 na pesi Mbote na pesi Patrick Aridjana Christian Zolana na pesi Lemba Mobimba Mbote mais to bo sanate ba animateur ya kuna na boto la bino kodia
kodia na bino bokenda nango kuna pona kolobaka buzoba na bosani te choisi matata infinissable prêtre petit na linda linda za bave tout o bachaki linda Castro poa epa da kumuda Newman bolandela ngai bobenga nga na numéro na nga 09 90 60 70 26 bolanda linda Castro vraiment nazolela boulot pekos na kiyimbi vraiment luka moye limba kuna eza to tielanga ta mwa limba ekosala de Mikombe, 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 les démons. Mikombe, 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 les démons. L'impérial et l'équipe. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? PM. Donc voilà. Bana Congo, Bana Amerika, Bana Europe, Asie, Africa, Océania, Betoba Australia, biso tout, scotché, Kotarana net, Congo Promo, information tout, mais fin fond, et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe la PM. Congo Promo, America, Boston, in Massachusetts. What a plus, what another boss life. Find out the best African music on www.chantonchansontivi.net. Congo Promo, le meilleur.